Vraiment, moi, je suis oza mwana ya mowei. Il y a ces mecs qui n'ont mari misam que molimo ne va na kimia. Mais là, on a kanda makasi. O azapan, o azanoko na yo. Ako kote kayote. Oza na carrière moulay nga tata moi sino na zolo bono pe na opambola yo. O na carrière moulay. Ko simba te, libala wane ko sala mate. Et puis quand on mobali wana zamu amulai makasi, mais ça fait mabo on est milepe ino c'est kana mukila moulay. Ako paso elango matrice héros. Et puis pour votre information, Rita za vierge. On a tata moi sino lui Rita nanga aza vierge. Bonjour et bienvenue à Beaux-Arts TV. Ça dépend de quand on a R beaucoup na émission Oyo. O Borolanda pour cette émission mon bien n'importe qui s'appelle Sabino Nyon sur tout internet surtout. Il y a Beaux-Arts TV au Bolinga Bisso. Et merci encore de plus pour la fidélité, la confiance au Beau Pays Sabisso vraiment. Dans ça on a qu'à pour nous s'appelle Sabino. Boulot ça qu'obligé Bisso moi to vendre des photos tambola kaka pour tous de la bino actualité Oyo. C'est passé na Kinshasa na biso et puis ailleurs et aujourd'hui nous avons invité nanga donc yazara nanga moi trop donc avant de présenter binoye faut appeler ça d'abord ba salutation namba oyanga donc ba linganga mingi je commence d'abord par mon équipe technique je commence par Hilaire Claque Serpent hein. Donc, gros bisous Nayo. Je reste bras d'or derrière la caméra grâce Parker. Et félicitations à notre bébé Precious Ezea, Madame Babi Lelo. Collé bébé Nanga, ça énormément bien vraiment. Et un grand merci à Papi Kelly, donc papa Yaban Ebele. Merci na vraiment Papi Kelly. Et Tozo Coach Sasiko invité Nanga, celle qu'on appelle Tandra Sidi Bingala Sirène, moi, Louba plutôt, loquette, pète. Babi, autrement appelé, Tata, moi si, il y a Rythme Samu. Hein? Tandra Sidi Binga, bonjour. Bonjour, grâce Makola. C'est Tandra Sidi Bingala Sirène. Moi, na Louba loquette, pète, Miss Aquarium. Tela Casco Simbato Bongonanga Bodundango. Ou alors nous, Tozo Kende Wapi, vraiment Tozo Kende Wapi, joyeux anniversaire Nangamouri, merci infiniment souhaiter qu'il y ait joyeux anniversaire. Ça va droit au cœur, il va chroniqueur, chroniqueuse, fanatique, comédien, donc ça qui tourne bien là, que Nazara vraiment aimé pena batu, le Cambona Motote. Mais tous les alliés, nous alliés, mais donc on a mis sur votre sort remercier Karine Mokonzi. Chinois, chinoise, fal artiste noir, j'ai dit bien fal artiste noir, moto yambo quoi. Et Floka Biana avalo pindi tour d'Europe. Mais tous les alliés bien nous alliés yanga. Mais batuba yeba naza tata moi si a rythme sam. Donc tout nanga mi tout na nyoso. Bossa mambosa la kina kizengi konken pianate. Oh. Nini non voilà Natala ki émission na yo aucun pianatali boma azo finga ka batu ke oya kendakane ce qui va bien gagner beau vanté bon c'est qui n'a yet na telle qui ango et on peut nous répondre et péga pas na o na o finge pendant le soko zigzag le soko comme genza ken piana na zano na telle qui monsieur ango na telle qui ango makasi ye bagité au moins na surprendre mais tu ne bien nous aller ngai. Merci beaucoup Tata Sidi Bingala Sirène moi la Moulouba loketo pété Miss Aquarium en tout cas. Boni basangwa Rythme Samu. Vraiment moi nanga Rythme oza mwana ya mowei. Il y a ces mecs qui n'ont mari misam que molimo ne va na kimia. Mais là on a na kanda makasi. O azapan o azanoko na yo. Ako kote kayote. Oza na carrière moulay nga tata moi sino na zolo bono pe na opambola yo. O na carrière moulay. Okoye kobala libala ya troisième bureau te non. Même si ta maman elle était vivante, elle qui a pessanzé ta toléré yangote. Alors que nga tata moi si na yebi makamona te e ko simba te libala wana ko sala mate. Et puis quand on mobali wana zamu amulai makas, mais ça fait mabo on est milepe c'est kana mukila mulai. Ako paso elango matrice héros. Et puis pour votre information Rita za vierge. On a tata moi si lui Rita nanga aza vierge. Eh, na yesi koyo kolobela.
mwana mwasi ya munoko munene lokwa libola kizengi Grâce Mbizi na habité Grâce Mbizi qui est derrière toi maman tu na mutu na bo fona comme qu'il na continuer tona kata non to solo la non to beta masolo libala mwana ezalaki et c'est passé bien malgré zaki musika donc biso to bengo ka tata mwasi to biso to se libala wana to yebi yango te biso to tata ya rit to yebi yango te et puis kolanda la koluka ko yeba to ko ngate mwana biso ya mukie yo ko to mkola rit ya mineur à peine non vierge to ko ngate abala parce que bongola mu n'a pas d'âge yo to zate mais le kamde ya ki troisième femme nde wana nde to boyi parce que rit a une expérience mon côté mo balo na sala yeba aza moto ayeba ni trop rit da zawana mwana biso zela to se les choter to zela e abiseso un homme là homme de Dieu mobile ou azana crainte en Nzambe parce que yepe mwana biso azana mwana mo aza timide tala mwana ya palais so ce que moi j'ai compris botel longue arit azaki stressé et puis azaki kolela rit ezani bazo ça c'est loko moko na volonté na été tellement que aza sous ordre ya noko na ye noko désiré nangi ko tanga kombo na été pozo ezo tem sanga biloko ntutu na ndenga mabe bazo ko imposer comme yazani mwana ausara po c'est sa oncle na ye botel longue arit kolela wana zo la maman ce qui ma maman était vivante. Est-ce que tu es comment donc ça qui to côté pour nanga to boy li bala na tata mwasi ya rythme sa nga yoyo na boy na lingi li bala wana te mais à ce moment ici Rit tombe sous déjà kenda na epe na ndaku na e déjà wana zaki présentation eza assurance te ba yaki mobali ya molai wana ayaki poto yeba ye bango pe ba yeba biso parce que comme na elle na biso ko tabo tata to boy ko yeba ye to boy makabu na ye to libo tikana mwana na nga atanga asa la carrière na ye aza vraiment na talent aza nga aza na vision msupo na mwana nga na tena vision ba mabala ya ba troisième bureau te non mais tant bozo boya wana est-ce que boye bivi ya mobile wana bien parce que oza yo moroté même non mona ba chroniqueuse mususu ba ça la émission malgré ba ko ta ben jour na 4 ti na uto ta l'émission bozo continue bébé bo ça la ba analyse mais bo fingarité net da Grâce Mbizi vraiment na fingo pour fingirit ozana droit ya ko fingariti te Grâce Mbizi li bolo no solo na fingi ono ngamoko tata moi ça rite tout le monde na dégager o le kate na Afrique comme ça na Afrique te na ba kono makambu ya biso ta RDC etalio na nini est-ce que biso ko ta mama bino ma roga na bino to na ba Kevin na bino na ba 15 au 15 na bino to ko ta mama bino te na okota makambo na contexte nini kota kibo tata ozati kibo mama ozate relation ozate yoza étrangère oza brazzavilloise biso toza ba zaïrois na ba zaïroise bato RDC sko yo ozokota lango na kwa nini te tula nzombo ya mwasi onyema mwasi lekela air mwasi atina te mwasi eloko te lipapa linzanza oyo yo oko fingela nga mwana ndumba nani apesi autorisation wana o malade toi tu es liboma là hein o vraiment liboma yo Grâce Mbizi net biso tangela nani asa kota makambu ya roga net ya roga pekisa Grâce Mbizi azo ko inciter na fingo mais na fingo te non expliquer jamais tout maintenant Michel me kuba makato roga te qu'on se dise la vérité hein. Et puis, on me dit, ma bounde, non, ma bounde, ma tama, ma bounde, oh, bien, tu vois, les goros de la zanazem, ta poumbe, ta ovimba, tout au pasuki. Tu finga au teint, tu peux vivre au teint. Beaucoup de liberté, parce qu'on a battu, yo, grâce à moi, on a milliers d'abissous. Et puis, on voit toi que non, mon bal, il y a rit, mon bokilo, on a l'ingité. Qu'est-ce qui mon bal, non? Là, qu'est-ce que ça preuve? Ntoki. Il y a besoin de yo pour nous si ban au mobile na moi et puis je te promets moi on a dans mon ngoubu moi na no on a beaucoup diverger na 2 ans
imbécile mwana nga ndumba te ya yonde azoza ndumba ekoda mwana bazo tshaka de misapi nde azawana bato ma mwana ba tshaka misapi soko yebaka bolono nyama imbécile. Mais il y a de réclamer état qu'une femme Manix Chipu qui a zakana ye a prometté libala mais abala était bandilo moi bongo oh ye mo nazo senga na grâce mbisi lisoko solo lisoko pota lisoko makwanza masoko nzela ala ça so preuve oh télévision za radio te quand tu temps ozo ko lobeso makambo bongo n'était que ex na pas déjà on va me ex le temps passé on ne revient plus oh Ponanga grâce à Kosi mobali wana tkoza jamais mobali la grâce là le kuta adiembe neka base eza le kuta de 1 Dédé Alex abiso preuve que Manix azaki likangu na ye Alex aso message au Manix voice wa sala pour mettre na libala poto nzima ye. Et puis azolo belango pe nazana kana makaza na mbebono vu so comme tobela maba nyama imbécile tali bolo munene nyama munoko munene to mbala lyo mbanga so ezobima yo attends Manix on a lingiete na boy na libala mwana nga Manix ko lingote ato tandi mutakana bo wana mutakana mkuwa mutakana zekitoko te grâce mi mabele ruya wa lingite keba Manix ko lingote Manix na lingi nga yote mais nazo expliquer ne pas na mwana Manix ko lingote kasi mizo mo sali babe yoza mbisi yo oza malangwa te oza poka balia kete poka to toucher bo libabe vino mobimba nyama mo sa base o nga za star bo star otonga nini o ane loko nini na tambo na mi tukani o tambo na ngo match à radio masolo radio n'importe quoi nyama li funi solo imbécile muto zamba tama mo so ti pana bandoko manzanza za tilelo hero so saka na kata so na Brazil na ketsa courant na manzanza po ndoko na ba kanga kufa bango nyos awe ba yana nga ba na poto ba bongo to o ngana kende ko mona ka banani ba o mona bango to ba suzi na bango masoko no nyama si ba kombo mo tanga ki ami balena de kombo tanga si ba komba o to kutana na ba na Brazil n'importe quoi qu'elle soit solo ndoki ouais tu qu'elle soit changer couleur soutien rouge qu'elle soit vert on a boulot ça soni Gucci et puis tu climatiser manga nyama munoko solo ma peka solo ma palata tina mafuni mbwa finga su ndumba et puis Manix ça mo bal nota ça s'appelle ex na hoté boye bani pété ape donc yo sote comme faire retour à bien te yo sote comme faire retour à bien te grâce mbizio elle va faire rigoler no bois ngano wali boma tangala comme misenyo le qui faire pas bino kuna et puis tala grâce mbizi libolo mama na yo na fingi osiko pona peso siko kanda. Chers internautes de Beaux-Arts TV, comprenez que c'est Tendresse Sidi Bingala Sirène. Eronde ma foute et matakaye. Bon, Tendresse Sidi Bingala, moi, nous a déjà trop l'écolo. Conseil, il a rythme, ça, mon pote chlore, les solo. Moi, on a repéré ces conseils. Au cas où le Billy Balané, au salamate, un point barre. Mais non, comprendre. Moi, on a la vierge. À quelque chose, on a zémité. Moi, on a la vierge, je pas un mineur. Moi, on a yébi, on te montre qu'au poté bouzoba. N'a quoi pas moi no ken piana. Wa mutu no tuna. Merci beaucoup Tendresse Sidi Bingala Sirène. Boni makambu ya libala ya Karine Mokonzi la baronne. Bon libala déjà c'est bon on a déjà papa Alexem no salle on pas dans na libala wana. Tarabati avion félé pour na biso oyo ba yo to Karine Mokonzi donc ok déjà une semaine avant mais bon qui maté le ba misa fali. Oh ba tko kima ba comme go swana nga on ma misi na ko tante mais pesa nga pour ça oseka. Donc voilà Karine Mokonzi ba rotia Sabina ba rotia des avions Air France na Sabina uniquement pour na ba charge na ba combattant na ba membre de famille à Karine pour na toi assister na libala ya Karine. Donc ça déjà c'est bon déjà. Donc ezana awa te ezaka kuna. Ezalaka kuna ah ce que tu roya to na Karine pour
ba louer payer du peuple fait tes appels sukuna nga c'est que payer du peuple zamu ke faut que na stade de martyrs de totonda ebele pour banguna ba hôtel événement parce que les événements de l'année et c'est le logo que l'on li bala Karine Mokonzi na moni mikolo trop moi c'est ndaku donc trop papa na ebité la baronne ba conseil ezokota aza moi si tu vois ça mobali moni ba ona miso ba omoni ki kala ya Karine ezaki sigara sous lelo ta Karine a beta grâce mbizi kaka na ndako grâce mbizi da poto kala ti lelo za na studio na to pesa ke devoir l'accepter chambre atika l'accepter l'accepter berceau moi na oza mongol ngulu o ti atika l'accepter doit frapper Karine aza fille de chance fille étoile donner sur sa lingi a lingi bana le to madame Tigre to madame Féli doye Félix Félicienne n'a pas Féli de bata bongo mais na tout ni mona sa question moi ça vraiment intéressante tandra Sidi Binga tango bo sala ka ba émission boye ba analyse beaucoup ça ba na entre état tandra Sidi Binga mama bota za bana na ye et ça la kondeni oh nga ko ça bana tin ngai bo so na bana nga l'exemple na télévision pour na boya ka ba doit porter bango buzoba tant yo zu moi na o tient na télévision pour porter buzoba ah mais oui yo li ba comme star c'est comme ça comme ça c'est le côté to c'est comme mise pas batu pour des télévision batu batala so batu bien té batu bien baza bandoki baza surtout yo zu moi na tient na télévision pas so ça neti kisenga grâce mbizo zu moi na tient moi na bala zataki toko moi na za lokola loko ba la bala fion pion o muta la twin au final ya twin wana finga mwana to finga mama ni poko tala mwana ana textuellement mama kasi baza mabebo grâce mbizo batela kwa kitoko mwana zanga tata ay loko abo abote loko to ebite c'est mwana ko ça fait 10 ans to ebite tata nan po mwana ba chinois bilo ba chinois mais la to est-ce que ebi ba chinois ndeni wana ozong sa kanda chinois mwana ba chinois tout ndela bota na chinois te bino bilo ba chinois e umela kate donc akenda ko mela kisimo ba chinois bazui makidi ya chinois na bosse ni système benga ko mo bo ba ke ba injecter ko injecter parce que donc des wana akoumela te boto yebite est-ce que mona na ko ça fait 10 ans bon ça reste à vérifier mais babi aza mona charo na yoka bongo na ba vidéo ne moko pe natala na ebite soke ba tata na été bébé t'inquiète autre que l'emkolo tata mwana kufi pourquoi ça besoin tata mwana kufaki telle ba vidéo ko na kizengi ya tato azama soko et pela rouge et tele logola masoko ya gorille nani comment nani zoro mabia là o masoko et tela na moi ça soki comment nani soki nani lor soki na batanga ta ba to ante héros wa ya mba grâce mise à téléphone soki Marie Laure soki Marie Funi mna zela ke jour le kamuna ngai na zela la ke penza jour meka na ko la konzala je suis Marie Laure na zela ko o koso la ka likamuna ngai ha na ebite tina buto no mona na bandoto na yo Marie Laure na zela ko moninga na zela ko penya za ka prête ngai na yo isoko na pona c'est la keka po tira ba vidéo ba tu misusu tondenga la mbara grâce ataka batu wa finga batu so Marie Laure si o finga so Marie Laure mwaka ya Marie Laure mwaka ko fi ko tan sa ko mdu sute so e fa zala e o azana na zoro mabiala azana na zoro mabiala soki Marie Laure bazaka na zoro mabiala na lobane tala mwasi ko tete yo zaka na monopole ba bato ayebi yo te to yebi yo na biso po mwana na yebi yo tongo loba wa so iso ebi makote ba so iso to ko belete yo ya chi micro to pour la ba so iso tanga o ko déjà na yebi yo dona na vino na maboko obika ndo zaka na so vandeli YouTube no vandela na kit o sokola kate ko ça fait 2 jours o sokola te o ko pa na yebi yo na zela ko kana poule nanga on a mutu na fingo Marie Laure c'est comme na se trompé o ya mara grâce mbizi mine ba émission bazara na bazara na les news des stars les news à zoro mabiala moi soana yone na lobi atanga so ibu ba so tutake bila police à micro moi sans créer héros to ya munore tanga so c'est le bolo maman hermionso mbala lalo awa mabe mbala bayo ako sugute faut me dire comme yo Marie Laure na lobana yo bon man on nyama
On a pris des premiers soins. Pour nous, on a tout le monde, on a attaqué ce qu'on a. Pour nous, c'est la que pensa. Pour nous, on a comme tout le thème. Bon, toye mouké na tendance dibinga comme on a que ba musicien fallait au baya qui déjà et pesa moi pito pas les na banda Louis ba congolais ba yamba qui bango vraiment comme il faut parce que ba za kité ba ou même malgré ba malade ba zongi toujours vivant na ba o ba tikale kuna et comme ba j'ai ba voice ba mbilinga ba vidéo yo posa chroniqueuse un peu de conseils par rapport ya bande konabiso wana conseil au pesa bangote. Moutou est responsable de l'acte que opposé puis on a musicien na chanteuse question conseil na bomba Karine Mokonzi ndako pesa bango conseil nga vraiment non ouais quelqu'un Mokonzi a musicienne a chroniqueuse a musicienne souvent a comédienne na chroniqueuse et puis na couturière donc modéliste donc marambouana vraiment na conseil quelqu'un Mokonzi a pesa bango conseil nga été pour na continuer au finir moi ça me met égal voilà. Je me souviens non ko yo bimisi machine donc to ça la biso banalise msute to tala kando kata kando to ngolo bilamba na to be caleçon ba to ngolo caleçon na soutien caleçon be string ça ba j'ai numéro na telo ka boya taille pas na 4 ba tira car na mise no tant na salika boya attends bon on retongelo wana ba nini ba schéma to sala ngona 3e molingo zongi mécanisation yo to tongana maboko e bien ngote de na sala pe ya quand on caleçon na bon na mécanisation tu comprends un peu que na sala couture na sala technique na sala professionnalité j'ai fait vraiment 6 ans. Le 3e, 6 ans dernier. La première, c'est au 2e, 3e couture, la technique 4e, 5e, 6e. Dans le sens que nous avons tout comme là, nous avons 6 ans. Tu vois, non? On a déjà compris là. Ou alors nous, moto. Voilà tout le monde qui pour un concert, artiste musicien na biso hérité watana bele 12 à dans village chez Temba et les 13 né ba biso mbele suka bisanga ya Jibem Piana na village chez Temba et ensuite fali pour pas na nani na chaque club donc billet zango ka 5000 francs ba sali pour na ba UPA ba ko taper pour na bano pena ba linga fali a faciliter bango par rapport ba ya mo belé na ebité so tendance ko lobani. On les a repostés. Nous avons chroniqué, ils ont ça chronique entre tous analystes. Nous avons attaché de presse à Falité, ni à Ferré, ni à Clinton, ni à Nani, ni à Kofi, ni à Wera, ni à JB, ni à Hérité. Donc ça m'est égal. Pour eux, ça déjà c'est le PIB. Au Lélian, bah piombo, bossa mamboyeba. Nga ko lobe makambo te po na lié le côté ba pessinga lote na lo bango te talinga ite ba ko mona nga pété to na lobe ngoni nga pona mama bongo nga so moninga na ko loba duna ko be kama feri to ya fali na télévision na moni mona muki a manqué mukolo ndina mona ki ken pe na déserteur de mukuse olele e moro pemba amoroso mo bimisi zelu na maya makelele e pa na yo anke no manqué ferigola pas Zouria. Oh, naza ni attaché de presse à Ferré, ni molobeli à Ferré. Naza fanatique à Ferré depuis staff London, nangiringir na sayo ya mapoto. Donc Ferré ba vie moko boto sepe ni ba tanze nga linga Ferré na vinanga. O ya liboso. O pananga na mona ngo ya liboso pananga ya vita imana. Tala isika. Oh ouais, il s'est fait rigoler au colis. Aza papa faut baniga okoli poto boya ngote nabi par rapport à Néwana déjà vite imana koli saka et déjà donc tile sikoyo komona ba faire rigola baza ba grand ba star na biso o ba pesa le kumu mboka bona ba fali to mona mutu moko boyo ko la ken peno telema o ko ba faire momeli bangi na émission na yo et ça bêtise ken peno ramaele te ken peno ya caleçon solo. Quels sont nos sur ma bindi? Est-ce que sur ma bindi vous avez les bindi moko? Oh. Est-ce que nous avons soif? Ken yo na fait rigoler ni mobili bangi makasi za yo. Oh, mais ken yo menaka bangi ya mubesuti. Wa to na kata chaussure to na catch makasa no tie to ngo transfert drink yo matayo. Alors beti ya munoko
alobi na kolo obeti fere na monoko ekiti na makolo oh mama 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 ngana loba yoyo kate sans effet balia na nzambe bateka nzambe échange te balobi oyo mboka te yo ken piana mamna lobi anzebe fo te ya yo balia na nzambe bateka nzambe baolia wa oteka yo tika bisela timba tika bisala sala yo ke ndaka bova te yo so ke bovo kufiti yo niveau noté yo bomano kana kitambu kuna na bandal oh faire rigole aza papa aza yaya faire rigole te conseil dis la vérité tant faire rigole ba vite imana ba mise belé bazala te to boite que non bazo botama ba okola nso mais to comparable to nga ba comparaison la comparaison langage de faible to longo l'esprit comparaison quand tu es chroniqueur ou chroniqueuse ça l'effort à la naître. Alors, ceux qui ont naître, on a parti pris na yo, on n'a pas ferré ou pas fallu. Quand tu passes à la télé, pèse ce programme, il y a fallu pour pas concert et bêta macon à Zana studio. Donc tu viens nous parler de Fali Poupa ou de Ferregola ou de JBM Piano ou de quoi, de Weranson. Et non, vous ne pouvez pas venir à la télé pour coïncider ma collègue. Il y a des artistes, des stars, c'est la promotion. Ce n'est pas bien. Là, moi, je suis contre. Il y a des attachés de presse à Moutouté. Il y a des binga. Il y a des attachés de presse à Moutouté. Mais pourquoi? Parce que nous sommes des stars, des artistes et comédiens. Et nous sommes des attachés de presse à Moukou. Nous sommes des attachés de presse. Nous sommes des attachés de presse. Nous avons signé un contrat par mois $2000. Par mois $2000, s'il vous plaît. Mais comme ça, ça a payé. Ken, ambrière. Ken a maïl l'été. Ken a zoba prévenant une mani qui a fini avec bololé. Et on a bien un vote qui a bébana. Mani qui a fini. Ken a fini faire rigoler la zoba. Nous avons zoba numéro 00. Il y a un mani qui a pointé qui est vrai ou faux. Et puis ça qui baise tout fini. Nous sommes baise. Et puis des mani qui est malade. On a un problème psychique et puis on a un problème de malnutrition. Qu'est-ce que mannequin? On a un problème de nutrition. On a un problème de malnutrition. Et puis on a un problème psychique dans les bandes de liango. Et puis tout le monde qui est en chocolat. Et puis mannequin pas tant on sait que mbongo on a YouTube futa bongo on a tata monnaie tout ce que le moko on a patron na chaîne nanga na iba entrer tout pardon bébé ba entrer tout ya YouTube oko beta 1000 vies o beti 10 000 vies ou 13 000 vies na revenu nango au côté 0.3 même pas $1 0.3 mais beti 13 000 vies. Et un endroit qui a 200 vies à Pamba, à cause de $300. Est-ce que vous avez bien un revenu? Bon, moi, attends, vous avez éclairci calmement. Naïba émission. Bâti émission, bâti à temps fort, batak. Et ça, la sous émission na Yowana. Et puis, ça va vieille belle, batak, batak, batant fort, boum, boum. Batu tout, wana batal grayango. Émission non sauté. Non sauté batel ka battant fort. Mais les mutubususu atali émission 200 personnes atali émission batali battant fort batali émission batali ba pib batali émission bandeti souka. Wana mutako timbo. Moi je préfère muto ça 200 vies à Kotambo. Et non ça 13 000 vies à Kotambo 0.$. To 0.4. Ils ont 0 liboso point wana ils ont moins de $1 donc c'est $1 de l'autre côté mais bah vu que nous maman beti ba vie beti 15 000 vies et de ma pibi boy à côté c'est le côté donc on va te so ba va vie belé zéro côté bon non ceux qui cherchent déjà chaîne commerciale ils ont la canne besoin il y a ba vie parce que la vie c'est l'argent donc voilà on a que le bayango wana je n'invite ceux qui va comprendre on a lobby. Ou alors nous, moi te dis,
Merci beaucoup, c'est Tendance Sidi Bingala Sirène, moi Namoulou Baloketo Pété. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette belle émission. Tendance Sidi Binga, passe ton numéro de téléphone et puis quelques dédicaces naba oyayo pour bientôt se séparer. Vraiment, mon numéro c'est plus 243 89 96 25 430. Plus 243 89 96 25 430. Ou alors nous Tozo Kende Wapi. Vraiment, merci à l'artiste noir. Merci à la chinoise, à combattante, et puis merci à Karine Mokondi. Et à tout Linga Kangai. Et merci à tout Yambingai. Ah, pas libanga et komi mbongo sambongo libanga. No. Bon message libanga langate. Ou alors nous. Moté merci na caméraman, non? Telaka est bon tonton, il est beau, hein? J'irai Brador. N'angala bora kumuna yebina kumisena nuti. Il est beau. Il est élégant. Waouh, il s'appelle Jires Brador. Ou alors nous, moto. Merci beaucoup, Tandro Sidi Binga Babi, Libanga Fobo Pesambon, Bata Poto Lokute Leki. Hein, bon, ouais, la carte Libanga Bayoka Babouaki, Waki Bino, et à la fin, bon, c'est l'autre. Donc, merci à Tandro Sidi Binga pour Kati Bango. Boyoki douleur. Et un grand merci à Vironza Mbejikaki, c'est ainsi qu'il y a Papi Kelly. Donc, papa et Bananaye. Un grand merci à l'équipe technique Nanga Mobimba. Donc, n'a pas abonné Nyostouya. Beaux-Arts TV, beaux s'abonner, beaux se réabonner massivement. Beaux-Arts jamais décidé, tant grâce par cœur, grâce ma colle à Beaux-Arts TV. Nous surtout, ils ont toujours les colos. Et un grand merci Naba. Tout nous surtout donc na groupe nanga Kingasani Bomoko donc avec Evan Nzeka Jérémy Masolo tout Pepe donc Evan Nzeka Jérémy le président ya Kingasani Bomoko on est derrière vous papa donc to kendeka neto kendelango Plamedi Makola Eketia Makola Jérémy Mbala Vironza Mbijikakis babi artiste complet donc artiste par excellence. Donc, Viron Zambi, Vri Jandangi, un grand merci Nayo. Donc, merci à Binonios Toubolinganga. On se retrouve prochainement. Bye.